Capage TV. Capage TV. Mais soit un mauvais cœur, soit un mauvais cœur, ne pas misser na baïbanate. Les araka bon bah voir na bon que ça là. Mutum soit ko banda bien, abandi pe amen amen amen. Tant comme appelle alléluia. Au moins appelle que bon peut na monta changer. Un sous premier album les a na succès pour andoko tout ça. Bimisi pena deuxième album et plus na CD. Moi bien que on a bimisa qui sans CD yokani mais na CD bon amona mo tambo na amona osala poani msusu balangage. Tozomona awa en tout cas guerre wana ezosala vraiment qui to côté guerre froide entre Binafile na maestro Fab Bina Filabi il y a tel qui na nyonso wana ba guerre froide des années ba benga ngoni erreur guerre binomo bobi les binomo ya na les binomo ya sina ba erreur obini ngolo ba Binafile alobi avec Fabregas na succès erreur ninga zawana ngana toi ba travailleur ya Fabregas oui na Fabregas patron na biso bon na ba de aleki na mulai poso ba beleki na nyonso leki na mulai uto na pembe ba ya ba le balo bakati mission nyonso kana orchestre azaka déjà na disque na poche tika boy balo bango mission nyonso kana orchestre azaka déjà na disque na poche batambula na ngo moi succès denze ko tango tolo basiko so famille tango ke recruter famille aneza te tango banda bien ba tio coup de pouce famille aneza te tango zo moi succès famille aneza te mais tango ko banda pe ko finga famille aneza te po tsoko lobi kasi famille ya ka loba kapo yo longwa tango longwa o ke recruter famille ezala te biloko nyonso ko sali banda pona yo et comme bien place aux alliés comme ma bien non bosala kolongo sai makamna yo moko otiki pe place za ke za nango maeso nenga za wana maeso nenga za wana muto aloba mabe na ye yaka muto so alongwe pembeni jamais so za pembeni oloba moi si tu vas banga c'est quoi ce qu'on a expliqué ça n'explique la danse est très simple la danse est très simple donc ça veut dire tu marches tu danses moi si mutambula loko a soda moi si mudendaka ça dit Otamolo dendio, otamolo dendi, bébé zawana. Mam, bariva génie. Maman zala bopendo, moi la paix azala na bopendo na vie. Touro est 2021, ba âge mignon sur la main lié, ba basket, ba sondage, des zéro à qui. Kosala na lombangu boya awa na mam nyonso ezali mama bomisa bana po ya ngonde bokasi ya baparent mam eyelilo nyonso. Chez Mam, pour une tenue tendance de saison qui donnera le temps à votre habillement, vous cherchez des costumes, chemises, pantalons, chaussures, des baskets, robes, sacs et autres accessoires de qualité, pas cher pour toute la famille. Découvrez notre collection. Notre adresse, avenue Kassavoubou, à Rekwado dans la commune de Ngaliema. Pour tout contact, appelez-nous au +243 81 07 58 832 +243 99 99 25 124. Capage Télévision, merci d'avoir eu Soiseau Landabiso, Bolingara Biso, Bolingara Cynthia Capage Nabino, et moi peut-être en la droit à repos. Boboni que moi absence d'Abiso, ça est remarquable. Semaine au d'autres collègues, et qui m'ont dit il faut un mot épais mara dans un peu roboté na amut et mon appel marapé et puis te zongeli et ça la vraiment bien mais motivation ils ont tout qui tourne 1 million d'abonnés na Capage Télévision et ça là on est il y a bassi
et ça la biso vraiment bien. Merci d'aba onyo soazo landa biso ba onyo soa soutenanga ba mama pe ba onyo soa ninga kolata lokola nga et na simple so benga na otine pa tailleur nango ba tonga ba mabaya ba maputa kitoko kolata kitoko et ça la biso vraiment bien. Merci d'aba ba soutenanga biso des ofrat hotel olingi babilo kono ya olingi osomba babilokos babilo nyonso prêtre na biso ohedezo azawana olingi mama hamno ezala bien ba mam confortable ngola na matete ba place ezala bien bozo mona ba sport na biso olingi ba construction ba ndaku yo vandi na poto balia ko kaka mbongo bando bando kotonga ndaku balia ko kaka mbongo Kapage télévision et faciliter bino ba construction kala tete ko yamba architecte na biso otozane en partenariat et ça la vraiment bien moni batebele ba komo la Kapage biso beto ba architecte biso beto tonga raté biso tozana na o biso to nanu ezano al to vana nan poto to ya susu wane ko ba ba ibaki bato na bino te to ebi biso na biso nde tozala to kena o musika te mais to ebi biso na biso ndenge tozala merci d'aba o ba Olanda biso tozala Juna PMF et puis merci d'abord bazota la biso tozui dans des sports car parce que bato réclamer ba sport ezala 2 et bandi liboso de côté na katikati mususu ke na suka moi pe bozui mam pour ba décembre oyo aye kaka ye moko liboso bozo kabolo ça la biso bien parce que bato mususu ba ko zapper exactement. Anamongo Luanda Mosika na Hotel Club Santerna Kolela Pesanga encore une fois chance to solo la Tobo sana maso ya mabe eleka Bilobela ya batu na sina bwaka pembeni na kotala seyo molonga ni wanga na lingi yo na kolinga yo wanela kana pesaka nakanisaki nakoki kovivre monzemba sayo nakoki te tosolola lelo tobandela lisusu baproje na biso fufo kerekere ya likama wana wasango tomali mobali oyo ya boga basi balukaka azali awa pembeni nanga ye wana nasala manje ya kolia liboke ya malangwa na lituma ya balokele 1, 2 présentez vos fringues et soyez bien chaussés ambiance général des FAO Hotel Club Santerre Kendese Oliboso Ekoko logo Nyamati la toi Kera Yoka se yondo. Vous êtes à Kinshasa à la recherche d'un cadre au confort moderne pour vos séjours. Une gamme des meilleurs services pour votre entière satisfaction vous attend chez Hosanna's House. Son salon VIP vous offre un espace de travail, de détente et de restauration relaxant, climatisé. Et ouvrant sur un balcon qui vous offre une très belle vue. Et d'une cuisine entièrement équipée. Sublimez votre séjour chez Hosanna's House. Avec nos chambres confortables, lumineuses, élégantes, donnant accès à une salle de bain bien équipée, contactez-nous au +243 99 24 46
090 plus 243 82 25 27 31 ou encore au plus 61 420 513 456. Situé à Kinshasa au numéro 5 bar A du quartier Malandi 1 dans la commune de Matete, référence à Revodacom, un accueil exceptionnel chez Ozanas House. Gina PMF, Boni Villanova, Boni Maestro Fabo. Ouais, Boni Pessanté, non. Bonjour, on a aussi Tsakapachi. Et puis bonjour, on a tout le site, il y a Kapachi Télévision. Donc, on a fait ce mbote na yadjo. Yadjo na pe bambote. Na santé pepele, bonjour, on a patron na. Bonjour, la patron na Kedjiti Kirios Kuzarachi, monsieur de trop l'essentiel. Chef terre, Maestro Fabregas, tout match. La PC Bambote Moté, ma maman Terry Alino, mère de deux jumeaux belges. Jerian et Jeriana, Jésina Brian, la PC Bambote quoi. Sur le bin à la TikTok, merci beaucoup. Même moi avec toi, on peut bien habiller Talara. Merci. Voilà. Ok, ma porte thé. Après, on va concert au Bani, les bino. Et il y a une actualité. Tout banalon na yango. Vous avez le Kima. Vous avez clair sur le ballon est l'homme. Vous avez Kima na poto. Na lobimi balé. Jina Kima na poto te. Banile pe concert hango. Deux questions. Nyoso ya yo. Première question à répondre. Très clair, ma case. Première question à répondre Cynthia. Bato ba Kima na poto ba bi musala ba salate. Donc ça dit aux métiers na qui porte parole. Tu sais combien d'années? Tu as 30 ans, tu es bon. Non, na Villanova, c'est 9 ans déjà. Ouais, bravo. Voilà. Donc, ils ont ça dans la salle. Ils ont raté que des potos de fin du monde, non? Tout le monde en Afrique est belé, na patron na mimanga. Et les occasions est mon année. Il y a aucun dépôt en Europe, au sala pe comme sala. Donc, il y a des salles musala après dans zone nangai. Et puis pour l'annulation du concert, premièrement, premièrement, ceux qui sont producteurs, ceux qui sont producteurs, on appelle ça qui est caché pour bête ça yo. Producteurs ont annulé le concert. Ils ont mérité qu'on annule le concert. Donc mairie est interdit ça. Kasi mibe kwa mboka eza ya lokola commune na biso et on souci ya Gombe, photo beta na Gombe. Ba ko interdit salle, ba ko annuler concert. Donc eza kwa mairie ya France et interdit ça qui salle que double mix ko beta concert. Annulation ça pas producteur a tel que ngana annuler concert à la veille. Biso de ato jubilo ko tolinga to bonga mato. Mais oui, batu basombi de plus de 80% ba billet teki ba billet. Amoni que non de na sa boy ngana annuler concert mais salle maire ya France et annuler concert pourquoi? Apporter bango plainte, ba ke no samba na justice, alongi procès na ye. Ceux qui tozala ki na kati ya Lyon, le jeudi to komaki déjà Lyon. Donc samedi to ngana to beta parce que vendredi le 12 novembre gagner le procès. Mais tant que tu me l'as quitté, il y a un poussi et comme bongo reporté pour le 3 décembre à Lyon. Prenez vos billets. Binomo boebi ba villageois. Ba villageois ba villageoise. Dès que maestro à Lobaka, azana ma meilleur fan au monde. Donc prenez vos billets. Boke na ba Fnac, bosomba ba billet na bino. Bosomba ba billet na ba plateforme tu il y a téléchargement internet. Bosomba ba billet na bino. Le concert est bel et bien lieu le 3 décembre à Lyon. Boya vraiment ébélé. Et puis le spectacle auto préparé les bino pour talaga à la Villanova logo na yemoko Maestro Fabregas. Boya vraiment vous allez décider banda amour ti lelo na dendologie. Donc vous comprendre vous allez décider chanson demandée ba robete la bino ba na Lyon na bi Allemagne Bruxelles, vous êtes belé, Londres, France, Paris. Donc ça dit boya vraiment belé na bike ba ve na ngaya gi ewa mo konza Grenoble rozala déjà wana na kati ya Lyon na bike ba ngambe ya Poutou de Lyon ba rozala wana ba ve na ba Blanchard Kabanga ba rozala wana. Donc ça dit na lingi vraiment boya e belé ba Didier Douma to ça na bino concert on a le 3 décembre boya bongo na kati ya Lyon concert na bino e rozala. Ok, merci PMF. Dendologie Zali et PCP Makam Nango, mais bon, vous avez besoin d'étouffer sous Bekam. Vous avez dit que l'État, binomo boye, c'est une bombe. Il y a moyen mon anexaté.
Tozo sentir yété. Non, on comprend mais on dit comment mambo, on a le bango sous. Oui, le bango on sait pas qui conseil, qui conférence là. Le bango on va. Mais comme tu fais. Mais comme tu fais. Donc de loger ça succès ma casse que le kabanzembo, nzembo bobo ha moko on dirait. Non, il y a ça la épée na épée. Mais comme ça la épée. Na si na conférence à l'obé de Agnoso, à ça la épée et puis il y a ça produit na biso na label na biso. Label na biso ça Wanted Music, d'être produisera Baudelaire le TTN handicapé qui marche, d'être produisera Patrick Beckham l'œil de l'homme na PC Bambote et puis félicitations à concert na Betek na village chez Temba. En tout cas, c'était bien VIP donc merci na ba censé à Beckham. Et puis merci na ba villageois nyonso ba ki wana na mona ba frère na ye 10 à match ya ki wana kotala na concerné et puis na mona ki Jani Materazi aya ki wana donc ça dit ba ki nyonso ba ki wana bazaki de cité sur beti côté na Patrick Beckham au mona concert on est circulé na mona par internet c'était bien passé quoi. Villanova Isaïe qui na ba question sur na bombe la mo maestro dans surtout que ça la sous émission mais yo posa mon lobby yo mieux placé Villanova Isaïe na Batou maestro atikela qui chance mais on dirait bon on va saisir ça va chance en hauteur et tant tout cas ça qui va longwe to eba ka ke ba disque ko bima ba epé ko salama mais on dirait que bateau ne sautant ba komba fallait bazana ba onan selon yo là je sais pas je rejoins bango awa autour na bango ngala habité bango bazo ko évoluer na ndenge na bango biso pe tozo ko évoluer na ndenge na biso par contre tout nga dendologie ça marche déjà bien bino mo bozo mo na plateforme puis téléchargement la danse est très simple la danse est très simple donc ça veut dire tu marches tu dendes moi si mutambula loko asoda moi si mudendaka donc ça dit otambolo dendi bébé zawana batu bo kota bo télécharger ngo donc d'aller bon comment mon théâtre donc ça dit si tamoni netinga boye na ye nanga vuma boye to solo mamba maeso ya patron que dit mais ba yemba pe na ba disque ba yemba pe na ba disque ba zape ba ya Villanova na habite que so ko peut son opinion on est libre oui makambo na loba o Carla Mandika je te salue na petit nanga Joe Maestro a expliqué kinga babi PMF obi ke ndenga mais c'est un conseil hein ndenga yo le carapena na ba émission au sala bien bango baza ba frère tozaki na bango bazo ko évoluer seul va évoluer j'espère pour nanga na mona ba évoluer bien tant que baza na bon moi ba ya ba sokola bazolia bazo ko évoluer bien yo ce qu'on nous a nos supporter déjà ba Yves Mboyulu ba Christian de Corne yo comportement na bon ezana ngo bien po yo longbate po yo poza na bandika na oza pe na ba refoulement na yo za pe na ba makam c'est que yo za na un peu na moi humilité tonde te parlons ngolo bangani na ina loba ke batu nyoso balongwa kuna ezala kaka ke obstacle ezali famille na maestro bazo sangana bango balingi maestro asala musala na ye moko sans famille yango na lobi yo quand même ozana na mo ba frère mena yo obi ke ba misende ba kabongo ba ya ba le baloba kat misende yo soka na orchestre azaka déjà na disque na poche tika boy balobango misene soka na orchestre azaka déjà na disque na poche batambula na ngo kwa mwanga ke ngapela moi succès denze ko tango tolo basiko so famille tango ke recruter famille aneza te tango banda bien ba tio coup de pouce famille aneza te tango zo moi succès famille aneza te mais tango ko banda pe ko finga famille aneza te batika makambo wana basa musala on ne complique pas les ignorants baba ignorant tango baloba makambo wana site baba ignorant yebi na ete potso lobi kasi famille ya kailoba kapo yo longwa tango longwa OK recruter famille ezala te biloko nyonso ko sali banda pona yo et comme bien place ozaye comme mabe non bosala kolongo sai makamna yo moko otiki pe place ezaki ezana ngo po biso nyonso tango to yako ba orchestre na Cynthia non tara mutema ne mutula mutana idée na ayana éducation de base na zo na famille mutu mususu ana idée na mutu so yebinete nini nazo sala na kokoma wapi mais mutu so yebike ambition na ngeza ke naza na maestro il a un bon cœur maestro na bisuka na hypocrite c'est moi tena tunaki na bibo ya maestro nenga zawana maestro nenga zawana mutu aloba mabe na ye yaka mutu so alongwe pembeni jamais so za pembeni oloba moi si tu vas ba c'est siko na expliquer ça n'explique le maestro a mauvais cœur te soit un mauvais cœur ne ba mission na ba ibanate
ezalaka bon ba voir na bango pesa là ah siko de 1 tangelanga moni mutu asala génération ya lelo pena ke batu pe bakomolongwa balonga ke amoni fona longa ba référence kana maeso référence na bango ya maeso que ah jeune wana as exemple la biso à suivre ya maeso Fabregas baloba mutu moko te baloba malamu ne soza pembeni sokaka opusani mo mke ah babi kutu opesa ka mkongo be batongio ofutova ino boy oke subaka batongio eza normal batonga fort batonga mutu mkete batonga fort et maeso a puissance ouais jina oza mutu ouais problème te oza mutu opoza na kati ndule oza pe na kati ndula ngo wana tolongwe na mambo Villa Nova ndenge mone na artiste mususu oyo la mususu azali pembeni la mususu ya musicien mon songolo pa kala ba wera ba nani bato wana nyonso est-ce que mutu faza apesa ka lito et plus na ba prêtre apesa lito et plus na succès au lieu apesa lito et plus na carrière na no lobi wana mutaza na ba ambition na ye c'est là yo bato belé otomona ah ayebi bien je peux voir succès mais abambani ezala poni entourage ba bureau to mutu yemo azana non inconscience non ya yemo bon ngane ba mise belé pe ba za ba orana bango mais ba koisa ba orana bango pona biyoka yo bon netinga ba mise na de ma part na ebinote na apprendre yo na ebité de ma part te yo pesa ka opinion na yo na opinion na opinion na eza mutu yo moko ndeni ko se comporter mutu musoko bandeli obanda ko tosa bato be ba mona bato batosa bali au moins que mutu atosa tala lelo nenga suki mutu atosa teta lelo nenga suki ah sinza to vana mboko maeso longa biso place olongo ko boya ngote akumisa papa ne we ranson azwa cd na ye ya je pense que na pesa papa ne we ranson do azali toujours là to betala bala samba do asa guide soko boy wera lelo o rattraper do makam maeso sala après 3 ans bat rattraper. C'est que je ne peux pas rattraper ça un problème. Parce que ça m'a pété ça on a pour la jeunesse. Aïe dit que masse. Mutu muso ko banda bien abandi pe amen 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 tant comme appelle alléluia. Au moins que bon me pe na muta changer même son premier album nezali na succès pour andoko tosa. Bimisi pe na deuxième album et plus na CD. Moi ben que on a bimisa ki sans CD yokani mais na CD bon ngamo na tambo na ngamo na sala. Poani msusu balangage mutu musu pe batu nyoso baloba rezaka balandaka ba père na bango place au outil siko soko landi fo boya yo kas connais because soko landi maestro nanga zana aboya pe asenga pe ba pardon yo pe soko landi ngo boyi pe osenga pe pardon donc et comme dans un style la musique na biso ya Congo mais maestro lo bengo de la paix plus puissant que la guerre. À moins que la guerre est portée en longtemps. Donc la paix est plus puissante que la guerre. Ok. Je n'ai pas fait que nous vraiment bien. On y a dans le sous bandiqué zébélé. Pas de problème là. Extrait parce que sur le chat d'endologie, le bateau tcha rap. Bien sûr que tu as téléchargé rap Moukié et puis tu as vu concert il y a Beckham où il est quand même dans village chez Temba et puis maman le concert. Fais ça la salutation. Les bateaux nions aux arana bon. Fais ça moi 5 comme un bout. Émission vidéo. T'es ça non. Toi c'est un élément. Yo na zo kalabo na ba gilet zongenga. Olata no vraiment mais les lopena de ongelingeni. Après c'est un programme le 3 décembre nous avons à Lyon, belé et puis le 4 maestro au avion pour Suède. En a le 15 janvier nous allons à Londres. On a sorti vos styles, si vous zongi maestro a prolongé ton dé. Nous avons expliqué que le 3 décembre nous allons à Lyon. Le 4 maestro à avion à Lyon. Les 4 cas de n'a expliqué yo biso bakangela soto partout au Kenya la vie bakangela soto. OK. Na biso to 6 Afrique. To 6 Afrique to bandi. Europe est l'homme. Na kasi expliqué yo te to 6 Afrique to bandi Europe. Obiso ke na Afrique du Sud. Ezara Afrique, ba bien ezara Afrique. Te mona on de ça va ba construction. Mona on ça va. Nyo soto mona to loba. Soto ça dit le 3 décembre to ça bon à Lyon. Ouais. Na makasi ya double S prod Serge Nsimba le 3 décembre tous à Lyon et puis le 4 décembre maestro a avion pour Suède
Anna Showgaze kuna. Et puis le 15 janvier, Villa Nova na Moro Maestro tout ça dans 4 à Londres. Donc pour l'instant c'est ça d'abord. Et je salue tout le monde qui me suit. Je salue tout le monde qui me suit. Tozalia. Merci. Merci. Merci pour la destination de texto mais Gina pena mérite. Ah non, il va soit à l'époque. On a Fabien de Bill tout à l'heure tout le monde quoi. Ah, voilà maman non, ma solo non. Faire otindika. Muso azate. Ouais, Cédric Mupemba. Nani sus. Peso bambote belé. Viens au show chama, otindikete. Ve siro na beba. A solo mabe. Te wa ve. Popo solo na moi kilo wende. Te rien. Gina PMF naza okala. Merci en tout cas. To souffler na mambo na sengi wana po ça la plaisir na baroni sur bazota la biso na maestro Fabro motema ya télé ya lino na ye moko ya Christian de Corne motema nani fona kan comme Jenny maman Elikia Christian de Cornes Jenny motema ya Christian maman Elikia Yves Mbouyulu donc Yves Mbouyulu motema Harmonie Masamba bébé comment on est nani Melidark na Warren. Melidark na Warren. Ah, voilà. Donc Harmonie fona olia fufu banda. Na umeli fona mono. Merci na bwaki nani Docteur Patrick Mpeti. Ya tala ngai ndenge ni santé ndenge ni docteur na ngapena ba mitu pasi ndeni mikolo ndeni ni respiration ndenge ni batela nini distance. Patrick Mpeti taba kamana nanga batanga batamayele Patrick Mpeti wana yoke sente yo ngana yoke mokengeli mona kentini wene tozo kutana mwana mayele azanga classe te Patrick atambule beti batu bapesa so kanda kwa Patrick atambule beti yefa keka sente yo ya on fa azaka docteur mayele. Merci en tout cas na pesi mbote na étudiant bon étudiant c'est des picho boussole bonne grâce ya Doudou Bessa na pesi bambote tala niveau na une famille mobimba. En tout cas merci FBI boni héritier sinamo FBI somo na pesi batunyo so bambote. En tout cas tous on va extraire et puis tozonga pour to continuer na Gina PMF. Voilà. Ça fait ça. Gardez de ma faute à la chinoise, restaurant terministe à Lyon. Avez-vous besoin d'une entreprise générale du bâtiment pour vos projets de construction ou de rénovation? L'entreprise Luku Beni Daniel Service Construite SARL du jeune entrepreneur Daniel Chidibi est là pour répondre convenablement à toutes vos attentes. Elle est spécialisée dans la construction des maisons individuelles, des bâtiments collectifs, industriels et publics. Luku Beni Daniel Service Construite SARL, c'est aussi plusieurs autres services, notamment l'étude et la réalisation des projets de construction, la maçonnerie, le bétonnage, la finition, le plafonnage, le carrelage, la charpente métallique et en bois, l'aménagement de l'intérieur et de l'extérieur,
la vente et achat des terrains, appartements et matériel de construction. Loukou Béni Daniel Service Construite SRL met également à votre disposition un service de formation en DAO, dessin assisté par ordinateur et autres. Installé à Kinshasa, au sein de l'immeuble Beautour, local 33, commune de Lagombe. Écrivez-nous à l'adresse email danielchidibi@gmail.com ou appelez-nous au plus 243 85 12 52 330. Loukou Béni Daniel Service Construite SRL, une nouvelle génération des professionnels du bâtiment à votre écoute. Son Gina en tout cas, Hervé Bamana, boni, garçon complet. HB Delix. Ça bien. On peut se bambou. Ok. Merci en tout cas, concert Isali, la double mix, toujours maintenu. Ouais, concert Isali le 3 décembre. Bon, effectif à combien? Yo zi texto, mais texto za te, ou nos amis. Toi qui es Villa Nova. Toi qui es Villa Nova. Tu me rappelles à moi loco. Eh, toi qui es Villa Nova. Tu vas dans le téléphone boy. Ils sont dans Villa Nova. Ya il faut kende. On a le logo. Il faut kende. CG. C'est ces choses en est plein, moi pas bien boké à Tikali. Secrétaire général, il y a un dossier tout. Propriétaire du dossier. Mais là il vient qui va t'avoir. Donc il y a des mamans. Je vois il y a un tangelo que toi qui me fait. Ils sont aux arrêts dossier là que bon ça bagage. Toi qui le 3 décembre toi kuta na bino na yebi ke ba tu nge belé bazala ba niveau ba Paris wana te mayo pena uza ba ba ser na ba mimi chike va mi check to uzana ina ndule wana uza ba plan sukuna ba tu baze belé to uza saligal ko wana nzanza tonde wana usolara na mimi chike va non saligal biso ba ta forme to ya wana ba PMF de ba no bele la biso capable le 3 décembre bosomba ba billet na ba plateforme tout bazelo zoya ba to pas linga Villa Nova 3 décembre tout ça bon on a 4 Lyon. OK. Tous on a la question la biso voilà. Tous on a la question la biso. Tous on a awa en tout cas guerre wala ezo sala vraiment qui te roté guerre froide entre Binafilé na maestro Fab Binafilé abi. Il y a tal qui na nyonso wana ba guerre froide des années ba benga ngoni. Erreur. Guerre binomo bobi les binomo ya kana les binomo ya sina ba erreur obini ngolo ba bina filé alobi avec Fabregas la succès on ne complique pas les ignorants omoni ngalelo sinsa erreur nenga zana ngana toi ba travailleur ya Fabregas. Oui, ma Fabregas patron na biso. Bon, na ba de aleke na mulai. Poso ba beleke na nyonso, aleke na mulai. Uto na pembe. Ba do alo bana bonga, tango alo bongo ba do ba tala ba bi o sa ma beti. Ça l'indika lokola papa pas démarrer. O sa ma be. Papa pas démarrer. Mais ça on faut c'est ana ignorant et bien été. Ba ignorant ce koyo ba silikela bango te ba gangela bango te ba expliquer ka bango. On comprend? Ba expliquer ka ba ignorant. On expliquer ignorant, muto azala ba disque d'or. Muto azala ba trophée ba na mboka zo ba trophée belé. Ti na ba Côte d'Ivoire. Muto a déplacé orchestre longo que en Afrique. Il n'y a pas Kabila Batmi tout cas. C'est pas un problème. A déplacer orchestre à bête. Ça Azana est vulnérable. On comprend? On est vulnérable. Donc il ne faut pas leur compliquer. On ne complique pas les ignorants. Je n'ai pas compris. Donc ça dit que soit les qui à l'équipe maïs sur la moulay ou ton amandefu ou ton na pembe soit les qui maïs on leur complique, il faut leur expliquer. Tant qu'on va expliquer, au monde qui accompagne les personnes vulnérables. Quand est au Benzi Kota Maestro, on leur complique pas. Gina PMF, je t'aime beaucoup. Attends, tu es bana ibele. Gina, balobi pe un orchestre, oui, que tu es bana ibele. Balobi pe un orchestre qui est on est lei.
Oui, parti que tu as cosa pour yo soko yene lo. Habité collègue ngo oleki. Les soins bidon hein. Ngai ndena boye. Ngana mona solo ko swanga te. Po okolo ba malobeza kala munokoti. Yo za motema les paroles s'envolent les écrits. Yo za motema bo moi si moi ça on dima, mobile on dima te. Non, c'est pas. Yo ta ba ebiso ba héros maestro héros. Ah, c'est héros te. Ba biso ko so maestro on ça. Na bien héros maestro. Ba Sony déjà a boulé face à l'album urbain. A boulé que donc maman bene na mutu c'est héros te. Héros te. On les complique pas. Faut joyeux TI, on va nous dire yo héros. Voilà na joyeux. Moi nga YouTube bezo. Gina katko. Merci Gina et to ke na vraiment kitoko kalami teto kabana biso. Nombre effectif ndo lobi ke mon nombre effectif et bani na onté ya bato bazo kende. Et ça la ronde ni to yo movant dans l'orchestre lobi 9 ans. Est-ce que makambo il fallait penser ko kisama oh yo ou bando bono solana maestro peut-être là sous les acquis ba projet est-ce que koki ça m'a déjà si tu as ngai sur 100% ma ngai permet à maestro ouais ba 85 de koki ça OK na ndako envie ko tamona mutuka na tambula na mo na envie na vanda parler mo boya bien na bien vanda na bien so mo na bien premièrement. Et puis deuxièmement, maestro est dans un trou. On a tout fait la délai qui n'a. Tu solo? Ouais. On a fait la Jonathan Mambenga et Nice Mambenga. On a joué 2020. On a tant de confinement. Maestro ça donc. Babiloko oya salanga. Les bienfaits ne pourrit jamais. Mais tout toi na biso tout bosana. O va na bebo bosani. Akobino na ah. Ngara buta ta. So va bien na prison, encore bien mi konza prison. Bien na prison. So ba kango na prison fo na bata prison tumbote. Sibino ba mbote. Ba tunange bele ba sa kuna pesi mo ba mbote mais so za prison la umuna kondire fo bino. Fo bino na prison. Mais so ba bimisi yo ubosani. Amour yo ko prière kuna. Sikoyo. Tena tout dans continuer au prière pe kuna. Tela prière amour tena prière na témoin de Jéhovah. Ah OK. Comprends? Donc makambo yo côté quand même. Makambo zo ebisa na bina prière. Ah OK. Makambo zo ebisa nga. Vous savez que moi maestro selinga tout. Moi je selinga tout merci na ye. Nzamba baxela yo ozanga azala toujours motema na zana ngo. Azo lembosa la batute. Ale mosala batute. Tatuna ki question mo les bandes mo kima ki au fond d'araba tout trop et pas maestro. Bon maestro pas yo ka trop po yo ndo zara ni yango skona ba parti ki bekam ko tout. Yango skona la ebisiot. Tango to ya ka orchestre na muto ya ka na mutema na ye. Talaka ba misa ba mo baloba ke ba tambola na ba disque na ba na po na poche. Kende misa tout so vandi pa na ya zo préparer ba nzembo na eti. Yango na disque batamuna na poche ko tangai na funda bango wana tabalonga ka ba denda osaba orchestre bamunanga te taba sala ba orchestre na bango taba ba finga ba bamunanga te tamba ba betra ba concert ba bamunanga te sko ngai ndena bonga pe na travailler lokola bango na ba nande na ba ndori saka patron na ngabo tala bomuna tala patron za boss ozamba bona tala obano banga non ubano ndi maestro za patron balinga bino kuboyela ba news batika ba makambo wana balobaka wana pa 3 ans non à part no mambo azana vie familiale na ye en plus maestro am marié ana femme moi c'est belge bana ba belge ana tana no a rejoindre no famille no fo basola koleka ya musubiso vous comprenez batu batika. Il y en a qui ne complique pas les ignorants. Parce que bon, Gérard, il y a des problèmes avec la danseuse et les musiciens. C'est gère, ça se gère. Ça se gère. Mais si on est dans mon monde, ça va simba. Ah, basimba Rajina. Rien, basimba. Basimba. Basimba la bango te. Biso mona. So tali lelo. O tape na Congo, tape na ba danseuse. O mona na ke o tape na ba danseuse, o tape na ke no ba danseuse ba na Villa Nova. So tali lelo na orchestre. O tape na ba danseuse. O mona na ke te. Pas danseuse ba Villa Nova. O ma pas danseuse ba yebani. Ça va. So il filo ale kabo ba mo na filo. Abina pas Fabregas. Mais avec on ne parle pas, Yamado.
mikolo to susu abimi a Brendalo soka lekana Brenda weti otala boye Balenciaga mutu asali beza otokwea na bapiscine otala boye Christelle dendologie bato nyonso mwana na fille anazobina ya dendologie biso mayeso maboko ezosala nano maboko ezosala nano so otali merveille boye na parole pas merveille comment ça bapi banini donc biso donc kuna musala nano musala te kotela mutu lelo koloba jina o jina funda biso jina mais yo pe koma jina kasi comment ndeni oza mais sala jina na yo te o sali jina na yo azape pemena o asali de 9 ans sali o sali Cynthia, moi j'ai passé sur le banc de l'école, je suis seulement D6. J'ai passé sur le banc de l'école, avant que il faudra réfléchir. Il est très intelligent, plus sage. Au Banaro, il est comme un bouquin de monde. Tant que vous avez la biso, non, nous devons témoigner. Soza maele to azoba ozana buzoba non soza pe maele o porter maele non o ko sa pe so boyo samana bata maele ko maele na vila nova to se partage muto ana nyonso ate muto na muto tsaka idea mona bo logo ba misa so sima christianisme na mona moko ayemba moi trop pe bo na ba live recruter sika bazali ba villageois concept ba ye concept bazara ba Diego mais conseil bazat ba o bazo déconner wana mais conscient mais yo nanga to bike mise sora longwe ata Patrick Beckham sora longwe obeta ka handicap ma yeso longwa ba wera abeta handicap oui bien on te abeta mo mkie te abeta handicap oui bien on et puis le bango bébé il m'a fait amour un album na amour nzembo moko za na bololé maestro imba na nzembo moko za na bololé amour asita baba grand so tanga ba komba we ensemble atanga komba espèce jibe na moni ko pas mon pas au savant atanga be komba ya kofelo mide pour kofelo mide je comprends mais ça dit atanga ba grand na po eza premier bandel na ya banda adiembela te abandi que na ko ignorer place na utité bona comment na slogan ba mission nyonso tanga bimina oza ayebi no te zala kite eza slogan ba mission te Fabregas muto atiango yango ba leki bazolanda Fabregas muto atiango ya nango abi yembela na tanga ko tingama na mutu mo ayebani tanga yo bota mapapu ale abi boye na musique feza boye na ye nango na tiango ya za wagon ba guide baza maso makamino sa sala ba tu sala ngo après 3 ans après 3 ans après moi je suis 4 après ba bombe musu nazo bomba rap na yemoko eza nango problème te ngana ye kaka na ngana ye invité na yo ba question eza yo ba réponse eza ya ngai ngana répondre o etse ngana répondre siko chance eza comme titre nzembo oza nzembo na kati chance te eza merci album na biso chance eza ya Beckham voilà lei pese ba moti na lina mambo balei wana te azaka Beckham te ya lei to le miloko te azaka Beckham lei du maître quand Beckham na pese ba moti pesa zali biso to préparer album na biso ba villageois to préparer deuxième album na biso maestro pesi biso eza bongo merci to besa on intitulé bien on a combat merci to sali déjà ba 80% ya ba chant déjà to yembi dans studio et tu as 20%, tu as 20%, mais on a teki na ngate. O teki te, o to teka on. Sans kaizawa. Teka honorable Chamala bazali. On a besoin de nzembo, on appelle pas honorable Alita Chamala. Honorable. To liete umeli bana confinement. Sec. Honorable Azawa puis honorable Alita Chamala sunga bana, sunga jina PMF. Honorable Azali. Na pese bamboto honorable Alita Chamala. Nzembo zawana ba Raoul Mashupe bazali ma so pesa nga chance na tia nzembo nde boyo kaka jour férié na cursus ezaka nzembo nango koti na YouTube beti boy tala ka porte parole na ba nzembo nango na misi ya ba misi oh maintenant yebi so ouais osomba ouais ma yeso mto composant mais yemo za compositeur ma so mto composant ngo acha ba misi ba yemba ba vocal wana nga kambeli oui, il y a un qui titre na jour férié. Au monde a déjà comme 9000 cas et qui 1 lion.
parce que na album wana ba et ça peut bien ko kota ba clip nga siko naza nga bena na amoureuse ya musique donc nga pena musique surtout son yo ki villa no vebeta taka na kokana ngo ke ba concert ba tout bana mesana na villa nova donc na mona siko ke logo zo pesa makambu koto somi papa compresseur bien des portes na yo tabana somi de Jésus yanga kimia oh ya talaka mtapesi lokolo ngai niona bagi na lo bagi na album nanga na keba bobo yo lo boke potambula na album na biso maestro pesi biso album na biso maestro pesi biso na la seule porte-parole ba pesi deuxième nzembo na album mérité donc merci na maestro nanga et puis abijina ngamona yembelo nzembo et ça lo bien yo luka mutu na yembele rumba mo ya bien et ça le paie bien ba récompense kaka ouais et on va bisa biso en français la patience paye ben oui donc ça dit chose à patient au monde a pas bénéfice non on va prendre donc merci na maestro na salutation directement Gina na même so merci na cité titre moko wana na cité titre moko wana muto azana posa osomba ngwa contacter Cynthia tozala na ye mo e bande ni bosola contacter nga to e bande to sola et puis nga na signaler ba fan tout balinga maestro Fabregas boyebi kazo préparer album na Radar Zone à Risque album urbain au Sinagi par Sony Music. Donc album wana ezobima kalate awa abimisela bino premier single o boye mag premier bébé na bino ya urbain Brenda boyebi makambo esalaki et puis deuxième single ezobima ba fan ne faut pas pour na ba villageois na ba villageois faut pas pour na entre sifa uto nyakese donc ba fan ne ba pour na et puis tozo ya Lyon le 3 décembre ya on ya hotala ngabo tala caméra le 3 décembre to beta na Lyon. Et puis le 4 maestro aux avions, le 4 décembre aux avions pour Suède. Et puis le 15 janvier, tous avons un niveau à Londres. Tous à niveau à Londres. Mais vous consommez d'endologie. Première single. Premier single, il y a album Merci. Premier single, album Merci, Ezaki Lokolo. Pour savourer Kiango. Et ça, les 4 mois. Tu as oublié sa deuxième single. D'endologie, moi c'est mon tambla logo la soudate, moi c'est mon denda. Et ça, la plateforme tu as téléchargé. Au tambla dendio. Faut ça peut vidéo. Baby. Challenge, ils ont continué. Donc, Ezawana, d'endologie, Ezawana, allez télécharger. Boyo Kayango. Quand tu as numéro à Gina, Azan Nzembo, Gina se ressemble au Kepoto Wana Mutabike, Gina Tikala Awa. Na Balio, Tikali Awa, comme mère, ma femme to banini. Tes photos yani non kin. Sans embêcher. Bon, il y a zolo balanga kuna po alinga na kin. Photo ya ne kin. O na kin. Ma famille ça. Ça va faire timba oui mais bien. Ya na ko timba te aka moi c'est logique hein. Makambo kenda bongo. Non lande oti kuno biso nde to boye. So to ba villageois conscient. Mais faut thérapie bande na biso. Ouais biso to ba villageois conscient. Moi ni lelo boye. Ngana bi valeur musana ngai qui porte parole les là bas na ba ministère tout. Oui, c'est ça. Et là, on a un loba. Ah, mais sorti loba français, bon, même la direct qui n'est. Oui, qui est là. Ah, tu n'as pas posé ni loba langue. Je repose à Zané, la raison d'un loba français. Ah, il s'agit d'un. Dans un musicien, il y a Congo, il y a un musicien, il y a monde. Donc, langue est facile. En Afrique, il va comprendre. Il y a français. Dans mon qui en ambassade, on ne va pas parler français. Il y a bien chance qui est déjà pas prise. Mathieu est super anglais, beaucoup de gens l'ingale a été. Bon, l'ingale a fait que Lucani, Gina. Et ce qu'on a battu porte. Nous avons l'ingale la langue nationale. Non, la noté. En tout cas, merci Gina pour le passage de Stalinga bien. Tu as mis tout le monde en athée. Il y a qu'à l'issue pour te Kachanko. Il y a qu'à l'issue. Ils sont zongi. Oye li sous talara yo faut chanter comme ça bien problème ezate nazo pesa bambote belé pa ya venanga Bruno Lubi Kambongo propre et puis dynamique lobby ya Congo DLC yo bandida propagande et pas ya président Benito Kalumbe te lobby ya Congo peneza ya biso dynamique lobby ya Congo akitaka na ba base Benito Kalumbe on a landela nazo bisayo deux fois te Benito Kalume na pese bambote belé CG Yves Moulou Etidia Picho Boussol ya Doudou Bessa
FBI Mama Elisa papa Théo na pesi bino bambote tokuta na mingi le 3 décembre na Lyon na bi ke ba massa na nga ba musika puis félicitations na Léopard félicitations ba joueur na biso nde ba betaki bazo pousse équipe tokende na ngona mondial et ça la biso bien na bi ke ba Chadra Kankolo toza na bongo na concert wana ba dire merci Mbokani na bi ke ba Jonathan Bolingi ba joueur ba zebele toza na bongo kuna quoi et puis na bosanité Chancel Mbemba le midi, le 3 décembre, tout ça, bon, on a 4 Lyon, le 4 mai, choisi avion pour Suède, et puis le 15 janvier 2022, tout ça, dans Londres, Namboka ba Jires Kandolo, Namboka ba Venapso ba Guilain Kavanda, Namboka ba Marcelo Kavanda, Namboka ba Zebele, Eric Deyoka, donc, on a pu subir nos beauté consommé, d'endologie est là. Et puis la partie remise, tous en abîme, on a un retour. Ok. Merci Gina. Merci d'avoir eu Lundi Bisso. Merci à Arcel, Maël, la prise de vie. Beaucoup de gens qui ont dans l'obité. Grâce au monde, à Tchémo Kolot, on a commis, on dirait, émission à Yé. Merci d'avoir eu Lundi Bisso en tout cas. Merci Nadia, merci Mbokani, merci à Chancel Mbemba. En tout cas, il faut mon appel à ce que Chancel Mbemba et moi, bisous à Mboka. Après le match, soyez Mboka. Kapachou là, solara bien. Fille, il y a respect. Yo, quand nous sommes joueurs, d'être na film. Na ebi que dire merci Mbokani. Tant que copé mawana. Après, Kapachou là. 10 chiffres. Pour na sola qui na Mboka. So est-ce yo solara pena batu. Ba ko peso mutu boy comme yo ekenda ke zongaki. Bobo que ça va comportement et ça la bien. Pour mingi olobezate ya solution ya terrain obeta kitoko Chancel Mbemba umela na monera ndozo loba wana isali pe bien die merci Mbokani o mabele na yo o babele na yo to bi ke biso na Congo air mo boto bunga mais nazo mona ba commentaire président pour la dina yaki boena boto rabat matche ba bien comme bête en tout cas to changer. Ceux qui t'ont changé, t'ont changé et ça la biso vraiment bien. Ba finga à Mokonzambo quand t'es pas à le roi papa. Ba finga à chef d'orchestre t'es pas à le roi papa. Ba finga à PDG Kapachi t'es pas à le roi maman. Ba finga à Chabani Record t'es pas à le roi papa. Ou à amateur Royoka, Ayoka. Je n'ai pas me faisant payer ayo, Zara maestro bien pour. On toi Alex Randila bazara toujours simana. Et ça on a le bibo oh ya Zara maestro. En tout cas, merci d'avoir on y a sur la Libiso. Tout le monde en a prochainement et puis et ça la biso vraiment bien nation émission et ça bien bien invité là pour comprendre pendant qu'il à l'écart qui na TV5 mais qui voilà. Ah bon ouais je suis mon boy ah t'es mon épée bandal tara to buki band ba buki biso bandal mais to épée ah c'est bon gombe ah ce qu'on va dire sur le français si non c'est dans les bons on est là on est ensemble. Je vous invite, tous nos fans, le 3 décembre, de venir à Lyon. On va s'enjailler ensemble. Donc, merci beaucoup. Le 3 décembre, à Lyon. Ça va, hein? Dodarat. Pas trop français, l'équipe. Maestro Fabregas, pas français, l'équipe. Pardon, papa, soit. Papa, au redezo yango. Est-ce que biloko yango c'est yaki? Koko te les awad. Mbote na biso? Mbote. Maman Kapachi. Yo posao. Ah na au redezo. Na conteneur. Na conteneur bakaro ya chantier. Ba ebisinga sérieux za makasi hein. Ezapi na agence ya mbongo. Soko tindeli mutu mbongo pona kozwa yango eza facile. Kobosa na te au redezo ezapi na flat hotel. Bino batu bovanda kalibana mboka polala na ba condition kitoko. Notre restaurant vous propose une exquise cuisine qui fait le bonheur de gourmands. C'est aussi une boutique de vêtements sur mesure au prix du prêt-à-porter. Livraison à domicile. Nandaku na yo. Baye kotike la yo. Bino moko boyoki. Soki omonike na famille bozalaka na batama bebi loke bunga pamba pamba. Hein? Awa livraison à domicile ezali.
bakozwa bake kotikela yo tina porte ndako oredezo soki oyaka te kongo eningaki ekufa. Nous disposons également d'un service de sécurité pour toutes vos manifestations et un service de location de véhicules. Ozana poto pona kotinda biloko tela ba adresse yango wana na ba numéro de téléphone contactez Oredezo okozwa biloko na yo nengo tindi. Retrouvez-nous à Kinshasa au numéro A8 de l'avenue d'Ibaya, quartier Matongé dans la commune de Kalamou, derrière la maison de la Bible, et au numéro 44 de l'avenue Baoumbu dans la commune de Matete. En Angola, martyr de Kifuangondo vers l'aéroport international de l'Angola. En France, 47 chemin de Petite Fontaine, 91 180 Brittany sur Orge. Maman Capage, Oredezo, frappe na retour. Capage TV. Capage TV.